Tendance Magazine, Espoir de Kin, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, the King is back. Yo bon Espoir de Kin. Faut s'abonner. Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel Chèque vous propose les appartements suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Vous avez 2 cités. Moi, je suis un solo na jam. Bon, télémanaki, vous avez place à Kolia, place à Kolala. Vraiment, dans sa saltière, vous avez 2 cités. Vous avez un restaurant à classe. Vous avez un appartement, en tout cas, pour tout coûter comme ça. Vraiment, moi, je suis une idéologie à l'Europe. À vie, non, il faut la RDC. Vous avez non loin, il y a Kimbuta. En face à Planète Iji, on a un restaurant Samsal Tchèque, ce qu'on dit pour vous aller 2 cités. Pour moi, si mon bal, partout dans le monde où vous êtes, dans ces lieux VIP aux normes internationales, les lieux où qui reçoivent les étrangers, les nationaux, tous les gens partout où vous êtes dans le monde entier, à ce moment, nous avons des prix promotionnels. Notre adresse. Nous sommes sur avenue Kingabois, numéro 67, quartier Sans-Fil, dans la commune de Massina, le long du boulevard Lumumba. Référence station Kimbusta. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez, mesdames et messieurs. Le grand plaisir pour nous est de savoir que, pour prendre une nouvelle tendance, en tout cas, ça a bien parce que nous avons tout ça même moral. Merci à mon papouche, mon boss. On a bien les berceaux du savoir à l'Indélé. Vraiment, mon boss, merci pour la confiance aux OPSANA et aux Sala. Vraiment, que Moussala et Matara Kaka. Un clin d'œil à toi, RK Mouchanga Champions League. Pourquoi famille, fille, Missouri, ma star? Hein, mi fille, Missouri, le roi, Azala, jamais. Des gros bisous à toi, Patricia Chibala, dans sa rande Toyo Kanaki, Dadi Mavungu, non sentir yote. Vraiment sur ces plateaux, quand on a une émission Les Étoiles, les Beng Rabino, et c'est Sarabino. Donc, les lots sur ces plateaux, toujours l'obassure, infidélité à Mbal. Est-ce que mon bal soit infidèle et ça obligatoire, moi, si faut faire un libala? Est-ce que ça bon? Vraiment, Christelle Luyang, est-ce que ça bon? Tu voyais sur ces plateaux, toujours décortiquer nan infidélité à mon bal. Moi, si faut bon libala, tout hasard censé avant d'arriver parce qu'il y a des enfants. Donc, né, on a besoin de l'élo. Nana va inviter Nangaï. Bonjour maman. Bonjour madame. Moi, présentation et ça bien. Bon, moi c'est Doudou Yala. Bengaranga maman Matouba parce que je suis mariée à Jean-Jean Matouba, mère de 6 enfants. Merci beaucoup. Na droite Nanga Naza Nayemoko s'est présenté. Moi c'est Sandra Missouri. Naza maman et moi na moko given. Tout le belara sur infidélité. Voilà. Toujours quand tu vraiment na mozindo masolo ango. Bah maman, si j'ai n'habitué à infidélité, il y a mon bal. Est-ce que moi, si je vais dans mon bal, je suis infidèle, ou bien si je vais les balles, et ça les sous, mon habité, point de vue, parce que je pose à maman, na carte libala, mon bal est infidélité, les qui. Est-ce que ma maman, il faut pas quelqu'un imiter, maman vendre caca, parce que c'est le mariage, parce que c'est Dieu qui nous a unis, je ne sais pas, selon yo. Bon, ngana ko loba. Si, du point de vue biblique, Bible lobina biso, moi si na mubali babala naka pour les bons et pour les pires. Selon nga,
pire wana eza infidélité. Mais Bible peut recommander na ka infidélité mwasi na mobali bakoki okabwana. Mais kaka Bible ne bakisi na ka infidélité mwasi akoki pe ko pardonner mobali na ye. Siko eza ça dépend ya bango mibali. Selon ngai soki mwasi akoki ko pardonner mobali na ye, a pardonner mobali na ye ba continuer nzela. Mais soki mwasi aza incapable ko pardonner mobali na ye, wana nde koki ko senga bakabwana. Selon ngai. Voilà, merci beaucoup Maman Doudou. Toye côté à Sandra Missouri, selon yo, mwasi mobali o aza infidèle. Pona yo osala nini? Ozala kaka ovanda kaka ndenge mama lobi okoki ko pardonner. Mobali aza infidèle na ko pardonner te. Na ko vanda kaka te na ovanda na sentiment na tala kaka mobali to libala. Ekoko memanga na malamu ekoko memanga pe na mabe. Parce que na otala pe bana te pour lelo so na zapete muto supporter bana azati muto kengela nga pe bana azati donc mobali azo tambo na mabe donc photo kabwana donc faut kabwana ka eloko eleki tiki ezate so mabe leki batika rara Maman na eloko eleki tika ezate pardon on a profité na pesa mbote na vie na nga luson ekofo mon vie na omona rara code car na lemi western pardon il faut zalara eloko elekitiki ezate mais Sandra sko yo otali banate et to lo ba libala ezanza basangisi hein boke vomati commune et tout ne bata poto bakenda ba mairie wana hein otali banate pona yo bomano na facilité bon so asengi ba pardon kasi on singa ba pardon comment donc le quoi to ba ki pire donc ton di makaka mobali wa azan infidélité ton di makaka ke donc les aki pire za la pire ata ba pardon wana so que za pardon asengi otiki ezande musume et za zo continuer ezaka kotika batika ya on ne sait jamais batika kaka siko mama Doudou nazongeli yo nanu yo lobi soki ko pardonner il faut ka ko limbisa tota pe ba maladie ekomi pe belé na mboka o Olimbis au vandi na kaka bo demere kaka na makambo wana kaka motema pesa rapasiti te ba mama ba papa bango na biso motema pesa rapasiti bon nga en tout cas ngai selon que je suis chrétienne n'autorisera divorce pour omoni batiti musu pe foko yeba pe cause nini o esali ke mubale abima libanda. Te soupe koza la comportement moi si. Te soupe koza comportement moi si abimisi mubene libanda. Faut que ça comportement maman en tout cas faut assumer conséquences. Faut assumer conséquences mais ce que zali papa ye moko na bitambola na ye maman na lobi bien. Motema eza moko. Ce qui maman moni kaza motema ko pardonner. Neti Bible lobi. Okoki ko pardonner pe bozongeli nzela moko. Mais ce qui maman za motema ko pardonner te. Wane eza ko dépendre na maman mais divorce et lobby Bible lobby divorce eza na ka ya infidélité eza infidélité ce qui maman eza motema ko pardonner a pardonner ba continuer nzela ce qui maman eza na motema ko pardonner te wana basukeli wana donc divorce si je comprends bien divorce eza ngo mabete eza ngo biblique maintenant na ina lo ba pona sikoyo ba o ezalaki ata mobile bon moni vraiment que o yazo ki na kokufa ndoto ese sili mabeleki mais ya vandelika bana aolo baka bana ngai na éviter libala ngo ezalaka pona bana wande ko mabe mobile azalaka mobile atolambele matrice mobile so de apesi mu Kongo atala asimati mibali bazaka mibali bazaka atolambele matrice sunde nini ma atolambele matrice matrice otele na sani change raté azaka mobali akotikala mobali so de apesi mu Kongo ato sali tout bayoka raté batala rasima te mibali bazaka midoko mema bango na ndenge wana to éviter so to futa ka nini juste eza nini nga mobali soki aza ndenge wana na kotika donc
na kutu so ke komi ko kende kuna parrain tala boye na boye parrain wa balukeli yo non yo mona te na parrain wana aboti na oyo ezaki mwana na yemo ya conseil abandai ko conseil parrain na nuye mo kaza mabe do bazaka mibali jamais mibali ba changer ba otikala rami do bazaka mibali te binde te toloba te do batika raraka donc balo ayebi nzambe wa yebi nzambe te do to rolo bakuta yebi nzambe te to poto mona mambo na ba pasteur na ba pasteur na ba sango bakota mambo ke na bonzambe na yeke na yeko puye na bonzambe ale pasteur aje saroka na suka do bazaka mibali bako changer te bazaka ndemo pasteur azero zelanga do na suka na yemuka ye o asuka nezala rake mutaye bate do mibali bazaka mibali ngai na kotala bana te na kotala te ke to boti na kotala te ke abalaki nga ndenge mo bwe donc ya kozana besoin na ngai te ponga leso na zate famille na ngai ekezana pasi famille na nga eza dia na trouba bungisi mutu mo mais mobali ako renier ako bala ko musupe na kati ya matanga pe kaka ya yo wana te musuka na kati ngai bazana tozo kabwana bongo passe do mibali bazaka mibali do batika kaka mama na ngai batika sandra mama mozo luka babi batika kaka siko papa siko to sana bino dini kasi babi infidèle mais nyo sauté parce que mon vieux luison est ma solo wana côté ana yaza la raté maman za vraiment à l'aise au wapi hein les grands paroliers Alexis Nganga ma solo oh tozo beta ba mibali oh ezande ya ba info maintenant c'est comme na ebité maman Doudou so elo nyango sa rakaka ke bango ndefoka bazaka ba infidèle est-ce que bango ka nde photo limbisa ka bango est-ce que mobali soit kangi mal lelo na infidélité est-ce que mobali ko tolérer deux fois quand on a infidélité bon na ebindenga kolobate pona mwasi deux fois infidélité na ebité bon même na Bible eza ba ka ya ben fidélité même ba ka mususu adité moi sina mubal mais ba beti moi si mabanga ba tiki mubal or infidélité et salama pona basité wana sama pona mibal wana selon Bible infidélité ya moi si ndezaka mingi condamnable par rapport à mubal mais nyoso mibale eza infidélité nakoloba na ba o ba komi déjà na phase wana soki mama aza zoyo kange take mama infidélité ya papa soko za mot na ko bandela soko za motema ko limbisa ye bo bandela na ba nouvelle base botala intérêt à bana pour infidélité wana et comme ma divorce eza ba conséquence na vie ya bana ba chege mito mona na nzela eza ba cause ya infidélité maman na papa ba yokanité infidélité ya papa ba kabwani mama wana yi papa bali abengi bana na bandoki abimisi bana na nzela nyonso wana eza ba cause ya divorce or pour maman o exposer bana
na tentation wana te bana no babenga mabandoki te zwa motema ya kozonga sima ya kolimbisa papa pe bo continuer nzela libana bino tina suka. Voilà maman. Maintenant yo oza d'accord na maman. Kolimbisa papa et un problème te. Bongo sukomba la sima soka bandeli po mibali batonda raté. Mais au moins pe ana moi na pe ya kandolo ba anatal. Ako mikolo ba biyo bakata soutien wana baye. Ba ujiana. Batonda raté balemba raté. Ko biso to zaka na motema na kolimisa po mabe mususu ezake mobala sala nga mwasi no sala ngote mobala kenda na mutaliboma nga mwasi no kena mutaliboma te. To bando limbisa ti wapi. Ti wapi to bando kekana ko limbisa. Alors maman to tiga na biso siko yango to mona ta o eto komi mwasi na mwasi babala ni mibai na mibai baba pour mabele kimi na ndenga mibali lokwa to ko sala ngote biso ndengo bito za ba chrétien biso no to za ba chrétien no mais siko to limbisa kaka na mabe wana nyoso na mibali ba os mibali baza mabe nga na bonga mibali baza mabe batika kaka maman batika kaka Sandra pour nous convaincre qu'il faut qu'on limbisa des années makambo. Vraiment des gros bisous à toi Nathalie Babia la sublime. Motema Christian Newman, vraiment des gros bisous à toi. Mais na oyo kate Nathalie Babia. Mais maman, to lobi pe to lobi li bango pe mingi. Ezara dû à quoi? Net yo maman infidélité. Mais surtout to yebi ke ba message na bango déjà bon na bango déjà na pipi ambulant. Donc mususu eza ata osaleli nyonso ndesandra lobi atolambeli matrice. Ezande aka bosilisi era bimi ku alandi o wana to benga bango ba pipi ambulance sans doit biter mango pipi ambila mi misure la roinda batika kaka siko mama dudu siko infidélité wana mingi za radio ya kwa poyo umeli pe na libala o pesa biso na o manyolela biso na luto comme ezara no mingi ya kwa. Bon, infidélité ezana bandenge belé. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas négliger, mesdames et messieurs. C'est l'expression et l'impression. Vous savez, à chaque fois que tu peux apparaître devant les gens, ce sont les premières impressions qui restent. Quelle est l'impression que les gens gardent? Boutique d'habillement, exemple à suivre. Poto na poto, chez Odilo Mapouya. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît les moines par leur accoutrement. Nous sommes petit bouillé. Nous sommes à Wanapala, 24. La croisement de la direction Cambiana venu au Parlement. Exemple à suivre. Exemple boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilo Mapouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilo Mapouya. Rien à dire. Odilo Mapouya. Infidélité mususu et cause à la comportement à maman. Comportement à maman, la Bible nous dit femme soyez soumise. Peut-être que maman a la soumission te. Maman, pardon, moi si un terme on a que femme soyez soumise. Dès si ba mibali ebele si baziango si na sens moko boy. Soumission na ngwana ba mama mingi bazo kufa bazo tika bana na nyonso pe ya libanda bazaka ateke mama na tata bayoka jamais misusu ezaka ke tango tali soumission wana femme soyez soumise mama pe okei bana batika li ba fazer. C'est ça maman. Bon, soumission eza na bandenge belé. Na ko se soumettre na mabete. Soumission ko zala que pour il y a des femmes. Pour bébé le mi oba linga mwasi na yo. Est-ce so lingi mwasi na yo o sali sumabe. Bon, na lo bana le temps que femme. Infidélité musu ça dit à comportement. Na comportement tout le monde aussi il y a de bonnes manières. Tout le monde a de bonnes manières. Les gens basi musu bazal, bazal souple, bazal tendre. Mais ils ont basi mususu baza ben insolente. Or eloko wana pe mubala linga kangote ko dévier mubala linga kangote. Eza pe basi mususu ba finga kamibali na bango. Or mubali pe linga ko se pe nangote. Eza mwasi mususu ko dénigrer mouven a longoli fa bilamba na miso bato.
dignité nyonso mobali ekei po jamais ka bo mobali nango nazaka malamu na ye liboso bato na bandi kofinga liboso banda lole bilamba soki ka mabele kinde to koma na ba niveau wana pona omona na bondeli na sali nyonso na sebo na matrice motema pe suki motema pe eza musuni eza libende te tango esukaka to sala kaka ndengo wana basala kaka bon mususu pe ezali moi il faut comprendre mobali oyeba mobali nanga lingaka nini mobali nanga lingaka nalata boye mobali nanga lingaka nazala boye nazala toujours coquette oh yo moi so boti bana omipesi na bana olati liputa moko banda tongo ti oke kolala obimi na yo ke oh mobali aza na posa mona ke fleur moko aza wana na rozaka ye soki ozosala yango te soki azomona yango libanda akokende po mobali alingaka na misu akokende so na oloba mingi mpona bamama po aitake nga moko mama akokende mosusu mpe ezali tomonaka yango na chambre mwasi okomi na yo quartier olata oyo mobali aza na posana boye o te ngai te naza boye alors baposana ke osisa yango wapi libanda ekotinda ya bima nyonso wana eza bakoze ya bainfidélité soki mpe vérité ezali te na couple mobali akobima libanda nayebi te soki nakose faire comprendre baraison eza ebele manque aussi ya dialogue soki dialogue eza te mwasi aza aoloba A mobali aoloba B baokutana ta baza des chemins des lignes parallèles nde tolobaka ata bakose croiser te lokola toyo tozwaka baligne 50 eza kose croiser na un point moko ya croisement eza te nyonso wana bamésatante baincompréhension etindaka mpe mobali azala libanda akopréféré azala na bakamuki oyo tobenga bakamuki ye baudiana wana aza kobondela ye akoloba ne oui et amen na o nyonso aza koloba ya koloba oui et amen po udiana yebi aza na baguna nde alingaka mwa kobina mwa kosabe me fufuka nga na ndako na yo lamba udiana okenda tambo na petit chéri na ye maladi ntango ezwika nga mutu na kozwa swe ya papa ali na bandenge wana nyonso navanda kaka mpo na boti bana natalaka bana navandaka na nde mama batikaka kaka batikaka kaka vraiment dada international de gros bisous place aux Ali RK Muchanga Champions League hein to saka de to kanaki continue maman bon na lobby bon eza selo sous bagou voilà omoni eza na ba mibali mususu tanga obala mwasi pona ya tracer que mwasi nanga face à la coquette or évolution ya mwasi développeur ya mwasi soka boti moko mibale nzoto efungwami ote nzoto ane efungwami ekomi su bagua papa te mais tika ye ke na ye olio banolakisi bamba monga pe na mona Sandra nga na mona de Sandra na raison esa nga mwa kata soutien eloko bateli bumu wana te kwei bongo pona botelaki mabela na te kwei bongo pona botelaki mais ya oyeba wana te nga moni Sandra nda na raison amoni batika kaka bon nga naza te po batika kaka nga na Bible lobi ke au commencement Dieu boso libumu kwende yango nde okolingela mosi ya eza nakoloba eza ba cause nakoloba te ke eza ba cause ezomema ba infidélité eza ba cause eza komema ba infidélité na foyer na lobi te ke po libumu ya mwasi ekwei non eza na mibali oyo bamemaka basi na bango na basala ya gymnastique mama boye te longola ndambo sala régime mwasi asali régime azongi coquette ya na bien eza kaka compréhension eza dialogue sur 100% baza 5 oyo akomema mwasi na ye keke elongola libumu kende kiita poa baza 5 bazala na bango te donc solution ezaka batika donc solution eza batika batika kaka bino moko bomoni ambiance nde ezali oyo eza émission les étoiles awa tolobelaka nyonso sujet nyonso tomoni ki ezotengama mwa ndambu tokoya awa na nouvelle tendance avec Aminata Kalombola professionnel tokolobela yango bino moko bomoni kaka ndenge ezoleka batikaka kaka donc nga mpe so nakoloba na koloba ke
libala ezala ezande pona papa na maman bana bayo kuta libala na sima parce que système bana na ke na vandeli bana vraiment ngana koloba ke eza ngona sens te eza terre ba vandela bana te ba vandela libala na ebité wana na lobi mabe olobi mabe te po te mwasi na mbali babala naka bana bayaka sima bana baza conséquence ya bolingo ya papa na maman ya bolingo ko mosila batika bango pe kakati bon en tout cas nga naza te po batika soki déjà bolingo esi eboti mbuma bo papa na mama bazala wana barose de façon que moi mbuma wana ba eboti ebota pe comme nzete ebota ba étape ebota aussi ba fruit nga naza vraiment pona ngo yo na zongi na début na lobaki ke soki mama aza na motema kolimbisa alimbisa ba continuer nzela au mona pe ke na compo toyokaka ba témoignage ebele papa kendaka libanda ayaka kaka 2 heures ayaka 3 heures soki aye fufuna nga moto mama ki na mvuya oya bena kanza auti kosala makambo na ye kuna esanda nga monika batika kaka wana baby donc na mbetu yo uti kuno renier ngana ba passe ngana leba fufu na ngali bumongo ezokweya na mabela ngo se kita na leba fufu na ngami nene le na kufeli série yo renier na 3e temps na zui pongi yo telemi na mba fufu ba bi soumission boni boy po soumission wezali ata kutu na naza mwasa mu Congo batika kaka mbala mama bon non continuer idée nanga to kakango papa ya beti pe porte mama kitia fungoleli ye chéri ndenge nini oye o servi papa soko ke olalo tiki biloko omona une fois 2 fois 3e fois omona papa imoko pe abandi ozonga bomoto mais moi c'est on osale mabe mais azaka kandenga zalaka o mama bana limbisanga na ebe loko esalaki ngate po mikolo bakoma okosela ba démon o ezaka ba démon ezaka mvutima o comportement ya mwasi ezongisi na raison asengi bolimbisi ba continuer nzela. Merci beaucoup to komo chité déjà to koko madana suka Sandra yo déjà ozana déjà mutu ya batika kaka mais moi un mot à dire na basi o bazo souffrir na infidélité bibali yo selon yo Sandra ko yebisa ba nini selon ngai parce que ça passe dans mon thème ya passe na motema to mona pe ebele olandi kaka ke bana nanga baza na bolingo na ngai to bandaki na papa bana nanga bien to zaki na bolingo na biso zéro to mati lelo batu misu ba simplement mutu musu pa kufi ba misu ba sa ba AVC to mona baba bala mingi na poto ba mama na biso be mikolo nde bazo kufa na ba mambo ya ba mibali donc eza pasi donc ngapona nga na motemo anga na otika ko batika kaka oya moni ki azana motema nem su mobile nanga ko bongwa na to mobile nanga ko sala bo soko ovanda ye kanda ko ye ba me ko nanga batika kaka mesdames et messieurs quand on va to comme na so déjà ko chité mon mdazo rapport na ye omoni ko loba ke non so mobile azin fidèle bobo ya ye non tous en pouvoir on a te parce que na basi mususu mobile na ye ata azin ata kangi mobile ne boye tika na été donc continuer bongo moi ko sambela pesa bien mais a monique il faut atika ko tala bana te parce que bolingo yaka bana bazala raté donc batika na bango kaka so monique ça ne va pas pour na olinga pété bande na basi bozo AVC bo ça la crise pour na mobile ya infidèle vraiment on les a un point de vue nanga so monique ko tika na yo otiki be papa pe ozala pe na mwasi azongala mwasi pe kitoko azongala azotanga mafuta lokwa basandra bisuri boye lokwa ba mifi misuri otali mwasi okumisi nzambe mais oluka nini libanda hein, respectez vos femmes aimez vos femmes et ça la que libala ezala obosali malobo bisa papa oyebisaka mama jour wana moi et toi hein ezaka bon jusqu'à la mort hein et ça rappelle bien maman avant de vous obéir taper tolo pe boye mobile na ngai na rassure na ye bolinga ba bozo ça ba maman confiance wana et ça la bien pour venir de vos sara biso bozala to linga bino na tina maman du ko na so na suka mo mbote et pas ba o balandi yo ba o ba yo ki conseil na yo vraiment
boza ko se retrouver na cas oyo ya infidélité beaucoup kolongo na yo ya kokonisa comique motema kosimbote na momari Jean-Jean Matuba l'homme de ma vie e napesi mbote na bana na nga nyonso Jean-Dude Matuba, Ezekias Matuba, Christine Matuba, Giovanni Matuba oyo akokisa 10 ans lobi le 19 na souhaité ma bon anniversaire. Sandra, moi, souka. Parce que déjà, on se conclure dans déjà. Batika raka. Dans nyos balandinga, ce que simbite batika gele kolitike ezati. Bambote na la famille Missour Mobimba, mes filles Missour la star, Roda Cisco. Je t'aime beaucoup, ma maman chérie, maman Vicky Mayanga, maman Boti Sandra Missour, Boti Bana Bazota Kata quoi. Mon bébé à moi, Patrick Wouta, ma gros bisous. Bébé Given, je t'aime beaucoup, famille Missouri, Nathalie Chiamba. Bango nyoso bino nyoso na lingi bino mingi. Bye. Voilà, on est pour mesdames et messieurs. On peut appeler ça mbote et va appeler ça kaka. Ah, appeler ça kaka. Bisous à toi, mon cacha. Tendance Magazine, Espoir de King, artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alain Dele. Alain Dele, the King is back. Yobongona Espoir de King. Pour s'abonner.